Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Tozana esengo soko moni place ezosimba te kende luka coin kota poto visibilité ko maka makasi est-ce que ça problème est-ce problème te soko moni que tente tukana coin moko boy tokoya ko soutenir yo soko tonda wana eza pona épanouissement ya parti eza mabete eza bongo te si ya okomi président osoko pona dans le Bible, il y a des gens qui ne m'aiment parce que je joue la compétition dans le terrain. Sommet Zana Goma, il y a 4 pays. Ouganda, Rwanda, Burundi et puis RDC. Nangola, il paraîtrait. Et ça, kuna, tokola kisabango. Parce que, boyoki, bazozo sikoyo. Réunion zalaki ya Maïka Mer. Na, M. Milano. Lelo, bazo se rendre na Est. Bakota Africom, na Sadek. Pona kukanga frontière nyonso. Et ça, c'est un côté. Monesco, yozo longo, parce que yozo observateur. Bazo viole batu, nazo tala. Mustana na yo, babeta kabatu, ale yozo tala. Bazo viole ba maman, bazo tala, bazo filmer. Akendo kolekisa la po. Le camarade des députés de Martin Fayulu ont répondu à leurs collègues. Allez apprendre et de bien comprendre la Constitution, ainsi que la notion de la jurisprudence avant de faire une déclaration. On a battu na bango. Balobi avant de faire la déclaration, qu'on doit apprendre la Constitution et la jurisprudence. Le lot qui Martin Madjidji, na Théodore Ngoyi, devant PGR. Devant PGR. Voilà. Sauf que moi, Madjidji à côté prison. Comment on n'a pas cité Akende, Moutou a la passe. D'ailleurs, Toyoki Bakokangaye, Bakenaye, na CNPP. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Asa Yebi Gaza malade. Asa Kende Kuna, Yango Boyokaki, Papa Monasemi, Alobi, Soboza malade, Kende peut pas soigner le Kolanga Bastonye Ngai. Oh, Nyonso Koleganzela Monga Fula, Atangi Komwa Mabe. Ya Félix, na kopete njika na mutu. Shadari, otangi kombo na mabe na est. Yeba kesoko lekinzela monga fula. Ba kopete njika na mutu. Mes chers amis, Shadari alobi nini? Alobi bientôt on doit récupérer le pouvoir. Na mécanisme nini? Muko ntombolo, azana ni kangaye. Soki ezalaki Kabila, olobi ndengone ye na pouvoir, mais ba pendre yo. Papa qui a l'angando, papa qui a la balion, yo. Mais pourquoi battre au Sakanaboye? Attends, tu es en train de te vendre rien. Yaya, on doit arrêter M. Shadari. Oui, sans formal. Outrage contre le chef de l'État. Outrage contre le chef de l'État. Et ça, outrage, c'est un coup d'État. Mouton en fonction, plein. Yo, zolo bakena zolo récupérer pouvoir. Zo nani yo. Shadari. La 5 la PGR. Kozonga zozonga. Bozoye. Mbala moko makale. RDC. Bakangi Christian Ngoyi. Asana Ndolo nde tozolo baboy. Qui est Christian Ngoyi? Il serait poursuivi également pour avoir envoyé des hommes armés lourdement pour porter plainte, atteinte à la vie de VPM, Gilbert Kankonde. Oya menasaki Gilbert Kankonde wana. Christian Ngoyi. Muntu Aboma Chebeya. Christian Ngoyi. Dieu est grand. Le lobe a récupéré yé. Asana Ndolo. Awa tozoye bisabino. Kana la kalawa benga na butu. Kokende mukonzazo kende États-Unis. Mukonzazo kende États-Unis. Ako kende na 4 pasteurs.
azokende na Martin Luther King mukuna beta maboko il fallait bakanga mukuna abima na succès po azwa seni ndeko toko imposer mukuna wana États-Unis d'Amérique président seni siko na 2050 ako proclamer na Chiluba le président wa Chitunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo beta maboko Mwete Koya yango tolobi boy place bazali babandi koseka bosekisanga te nazoloba nazorepete président Mukuna il fallait akota prison abima na succès tobimisi ye lokola Jésus na akoti Yerusalem na Mandalala siko awa azovoyage na mokonzi ya mboka ya États-Unis kokende azokende Trump akoimpose président Seni omata otita tokopiblia yango siko na Chiluba na nko muntu akumpala mukongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwa mai kwa jiki beta maboko Bida pesi viva tozali bakongo baluba bangala beto na be si mokonzi na ngai yeyo président aza mungala mais azolala te mpo na Congo alalaka te mpo na Congo eri nyonso bajournaliste bazobenga ngai okopesa biso nimero ya président Pasteur te nalobi ya boya bakokuta ye na plateau konte démarrer nakopesa yo nimero te mpo okende kokanga ye UDPS viva koindimaka bapele pamba te baya awa bakombate kozali tokobete bango ndezo ikumbushi nandimaka lisu te awa nde nazwaka siko force eri nazomona boye affaire Chebeya des sources sûres sécuritaires annoncent l'arrestation ce jeudi à Lubumbashi, l'impliqué dans l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya, monsieur Christian Ngoy. Tozo senga boye, babenga na poto, les informations font na loba na kotika te. Maman Bianza, oh nyonso yebi Maman Bianza, la présidente ya Ligue de femmes, azana poison, ba poisonné ye. Bino bato bazolinga ba ministère bapoisonné ye aza na ndako oyo nyonso ayebi akende kosunga ye oyo ayebi peut-être kisi ya poison baza oyo ebele badocteur bazali awo bato ya este bokende kosunga Maman Bianza Ligue de femmes balobi mwana na ye na poto alobi président yo belela mondo mobimba bakoyoka nasali mosala na ngai Maman Bianza Ligue de femmes oyo atambolaka lokola aza lokola pilote ya mulai azobela bapoisonné ye na beleli kokende kosunga ye union fait la force na yango nazokende rapide nous allons faire la remise et reprise avec Jésus-Christ de Nazareth UDPS viva muntu alobi yango eza ngai te ezali Sylvain Mutombo na Lomami alobi tokosala remise et reprise na Jésus de Nazareth ok sikoyo balobi Jésus vient bien bientôt soyez bijouté à 2100 Jésus vient bien bientôt le recensement nous allons tirer l'attention avec les noms qui commencent par ré nazoyebisa bino bandeko na ngai tozobanda recensement ata na quartier na yo soki omoni mutu moko kombo ebandi na Rosar Karega Twagira Ruruze Rwenzori Rurube Rwenzori Kilimanjaro makartie oyoki muntu komona Kilimanjaro wakakini natangi nanga mutu te Kilimanjaro Rosa Rudozo Azarwa. Le recensement va prendre 4 ans. Muntu alobi yango ezanga été VPM Gilbert Kankonde oyo a gagné procès vrai ou faux Gilbert Kankonde a gagné procès contre Rubero Baru
de roi. Tala, il faut n'attendre. Je préfère de mourir que vivre à genoux. Roubero, songa na roi. Nani, Nyarukabo, zonga na roi. Roi Kapuba, zonga na roi. Le 15 oyo, M. Kanambe Politi Mwana Marcelina Tonton Moutouale est attendu aux États-Unis. Sans formol. Américain qui a lingaki a barré Trump. Asa Boko Haram a financé mbongo va barrer Trump. Alors kokende azokende ba kokata ye mutu. Kanambe otika mande fo belé. Opukula tout poudre taon. Omukama te, omovuja mbele. Akopakala poudre taon te parce que ma pekisinga poudre taon des spirituels. Okopakala poudre mususu. Okopakala vague. Papa taon na mataki likolo. Félix Tshisekedi sera aussi aux États-Unis avec des pasteurs renommés. Pasteur Mukuna, Roland Dallon, pasteur Oya Philadelphie, à Kokende. Pasteur Moussouana na yebi bango. Ok, mes chers amis, la vie dans les entreprises de l'État. Voici ce qui se passe à la direction générale provinciale de Kinshasa à l'OCC. Le responsable numéro 1 a chassé tous les journaliers qui ont fait 10 ans pour remplacer les membres de sa famille, précisément ceux de la famille de sa femme. Yo longola batu nyonso ocha ba semeki na yo muko ndombolo moma yo kama kamozoleka na OCC. Na OCC, voici ce qui se passe à la direction générale provinciale de Kinshasa à l'OCC. Le responsable numéro 1 a chassé tous les journaliers qui ont fait 10 ans pour remplacer les membres de sa famille, précisément ceux de la famille de sa femme. État de droit, fais ton travail. Il faut ça, Moumou. Inspecteur du travail, Moussala Nabino. Il est en train de noircir le dossier des agents pour tout problème. Il donne des agents des sanctions de 15 jours, mise à pied pour lui. Il ne connaît même pas la mise en garde. Tandis que la convention collective est prévue 7 jours. L'OCC a plusieurs dépôts, mais tous les dépôts gérés par des privés. OCCP à contre Makambongo. Alors, il y a des dépôts nyonso OCC est géré par le privé. Yaka, Yaka. Dossier na bango yango. C'est pas ça comme on a joué en Goa. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi supérieur national. Fatibé! Béton! Ngai na ye ko intervenir parce que na yoki président alubi information au président pesi azana parlement non yaya to ko répéter atanga na ko répéter azolo bana ye ko intervenir ndenge na yoki information au président Gilles Apesi merci ayo ndenge na ye parmi ba journalier wana o ba bengana ngal pe na sana kati voilà preuve à l'appui to sona na yete fixé caméra na sana kati ko fixé ko banga lo ko sona ok wali mbisanga ya bangi po ko ya ko ok solo ki boye Tolérance combattant. IDPS viva! Viva! Azalaki na makambo asir. Lelo bangisi abangi malamoko. Yango na lobi boye, tolobi boye. Ba catholique, tozo senga na pape. Pape, yako zo la biso ambongo. Zona shole tole. Bango nde balati saki kamere bilamba ba médecin na centre Nganda Kima. Catholique asali likopa na centre Nganda balatisi kamere bakashine ya ba médecin bilamba ya ba médecin abima boy balobi longola nanu kashine balongola longola nanu chapo batala boy kame bakangi bazongise na maka
bazolela monde mobimba bazolela soki atikeli die merci. Pasteur Panza. IDPS viva. Viva. Bozo mona biloko oyo bazobeta mikolo. IDPS viva. 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 Voiture au pouvoir viva. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Toye lelo lundi quand nous avons fait ça à grande ligne. Tome kato solo la po à cause d'IDPS ne politique et comment elengi nako. À cause d'IDPS. Nazobanda info nanga na le 7 septembre 1997 na le 7 septembre 2020 jour pour jour 23 ans. Il y a disparition, il y a maréchal Mobutu. Yangote. Voilà. Pourquoi tu penses que génération nanga na botami na pouvoir à maréchal Mobutu? Bakoti saki biso na mutu Mobutu ndo. Bakoti saki biso na mutu Mobutu moyibi. Oh, 18 ans. Il y a Kabila et l'équipe Fortune, il y a 32 ans à maréchal Mobutu. 18 ans, il y a crime, il y a Kabila. Et l'équipe 32 ans à maréchal Mobutu a dit que la société pendant 32 ans, 18 ans, Kabila est bon mignon. À quoi bon maréchal Asando? Yango le lot ozo kanisa mémoire à maréchal Mobutu pe manaki. Pasteur Panza lelo. On a marqué. IDPS viva. Viva. Combattant, merci. Na yeko yebisayo ke olongi. Politico yo memi la muka luka kasa la parlement de bois souka nanse anzela yangote kwa yebi ke force IDPS et ça parlement de lelo yo tozo kende na makambo yo tolobaka eloko maréchal Mobutu asalaka te eloko Musa asalaka te eloko Kabila fils asalaka te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosala ya yango. Toloba likambo identification na recensement. Botuna Rubero asalaka wa? Est-ce que tu as la même compensation pour les Congolais? Kwa yebi kaza ya biso? À combien plus forte raison? Mouta décentralisation a ouene la identification. Et ça, l'obédience n'a pas. D'ailleurs, Nabassien Moussoussou, recensement, c'est que Seigneur Saté, patron y a élection, et c'est le ministère de l'Intérieur. Partout. Dans le monde entier. Il dépasse FIFA. Toyebisaki bango pa komesana. Il dépasse à kolakisa bango pour politique. Si comme là non tout na yo, yo mutosa na ba inquiétude les lois que Kabila za makasi. Ba pimeli Rubero wa identification. Kabila Zawa. Il dépasse FIFA. Yaya na yebisa kabino awa. Ba combattant musuba laka ba changa tembe. Na lobaka Martin Fayulu agent fort. Il y a Joseph Kabila. Le lobondimi yango. FCC ba lokola ndoki oyo yebi. Moya bimela yo na ndoto nelongi na ye ezate. Po kotanga ye na Congo. Ba bomba maka na sima ya Martin Fayulu. Batindiki ye. Balobi kende libanda déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fayulu asalango to asalango. A quel libanda esimba to esimbate. Ayeko songa. Maintenant demandez à Martin Fayulu. Tango yena likambo yo na États-Unis. Bosolola na remote chibanda to bosola te. Il dépasse FIFA. Demandez à Martin Fayulu. Banani barula papet tien États-Unis. Martin asalato asalate. Ndoki. Kabo saloba esika nyonso na tiaka lokolo. Esukela angaka kama. Ne fi à Martin Fayulu na politique ya République démocratique du Congo. Yaya tolobaka yango.
Moutabandundu a soutenir la Mouka, Pangi plus Pangi égale pas. Mais Moulouba Soga a soutenir Fatia comme une triba. Na yebi sakande konanga Moukebaï. Moukolo oko soutenir idéologie à aimant le Congo. Que mon Konzambo Kassalero Kabo soutenir et bako traiter au Moulou. Le loto sukiwat. Yaya Tigana Panza. Il est pas suffisant. Tigana pas. Pourquoi Moukeba ya lobi yango? Moukeba ya yebi que Martin Fayoulou, c'est un traître ya Tongo. Merci. Frère Naye, ye moutaye pas Fachi. Ya votenga, n'a pas na voter yo. Moukeba ya panzi yango. Matungula sa lobango. Ya nanga Francis Kalombo si aloba ya yango. D'ailleurs, peuple congolais, partout où on a besoin dans le monde, boye ba que Martin Fayoulou asa homme politique té. Bible lobi ba yeba ka mosakoli. Na maloba we zo bima na munoko na. Pe accomplissement na yango. Martin a bandi ko trahir Mboko depuis longtemps. Martin na 2006 à l'Assemblée provinciale à Kinshasa. D'ailleurs, pour na lobby n'a pas confirmé yo. Na lobby n'a pas confirmé. C'est Martin qui a fait que Kimbuta, à la gouverneur, il y a vu le province à Kinshasa. On a dit Misayo, a répondu à Fienanga Dabombo le Intolé. Ayebisa lobby un commerçant ne peut jamais devenir un gouverneur. La ville province de Kinshasa. Via Zouaka. Or, MLCM, tu vas la majorité. Mais 18 ans, ceux qui 12 ans après, via Adam, Tango Yoki qui a décidé na Genève, Martin Fayoulou a démissionné. Alors bien, comme la plus forte raison un commerçant, comme Martin Fayoulou, a comme un candidat comme de l'opposition. Toye na 2006, n'a pas rappelé yo. Non, na 11. Bah voter Martin pour l'effigie à Papa Tshisekedi du wa Moulumba. Vrai ou faux? Vrai. Toye bakaye? Papa Tshisekedi na lobby. Bah député nyo s'opposition babima. Martin bima. Assiégate. Si quoi soutenir Kabila toi soutenir. Il dépêche si FIFA. Toye na 2018. Pour la yebi sabino que Martin. Le lot qui a fait l'élection à l'Anda Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Yo qu'est-ce qu'on a expliqué yo? Martin Loba toko kende l'élection avec machine à voler toko kende. Fatia Lobby avec ou sa machine à voler nous allons aux élections. Guerre bandi ya maloba mi balé ya bali leader. Siko fallait toi banane ya sa leader de leader. Donc comme vendredi le 28 décembre, Martin a décrété ville morte. N'étendit mon République démocratique d'Iko. Alors, non, à machine à voler. Bato ça est. Tobimaraté. Premier échec, il y a Martin Fa. Bon, comment bato ça l'idée? Baya qu'on voté dimanche 70 millions d'habitants, c'est qu'il faut 62%. Si qu'on Fachi, Oya Lobaka avec ou sa machine à voler, nous allons. Tokenda. Il est pas si FIFA. Job à l'obélo comme important. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Martin Boya, quelle élection? A combien plus fort que l'élo? Abima Mokonziambo. Yaya Tigana n'a pas ça. Il n'est pas si FIFA. Toye Martin Bimisi Likamba vérité de Yaya. N'a comparé l'élo n'a pas leader. Et tiens, tu sais qu'est-ce que en 1992, Maréchal Mobutu a mis 5 000 bisoba petit, Yagori. Quel président Maréchal Mobutu? Mais Etienne Tshisekedi Nandaku, même pas premier ministre, mais leader, il y a opposition. À lobby 5 millions d'ateliers Yango. Eliama. Siko, tu n'as pas foutu un basoda. Tala leader. Il dépasse si FIFA. Martin Bandi di Kamba vérité de Sire. Tala, Neko, Nana Mongo na papa Nangai. Ba Mongo balobaka kole loko, akufela ke loko na ye. Et loko soke sa yanga na kokufela ya. Yango, po sa yanga.
Martin bandi likambo a vérité de Syrie. Asuki nanse. Il dépêche à Simbika pouvoir na maboko. Vérité de Syrie, vérité de Syrie. Et ce qui nanse là, Martin aye kosala encore bêtise. Aye na proposition ya sortie de crise. Na quatre proposition sortie de crise, Martin reconnaît que mon président, que Fachi Mukonzi Yambo. Il dépasse FIFA. Martin Lobi Fachi Mukonzi Yamboka, mais ngaba pesa nga réforme ya ba institution. Siko yo tuna Martin, na réforme ba institution. Alinga ka futa maton nga ka futa mate. Siko nana ngaza Mukonzi Yamboka na ye. C'est Fachi Béton. Martin afandi bake ba pesa proposition, Martin ye basangani na Pasteur Théodongo. Pasteur Théodongo imwana te. Moi cité. Ayebine batika kambongo ali palanda pouté, alinga diriger 80 millions d'habitants. Même Bible lobi muto à sa fidélité. Pasteur célibataire, moi ba pesa responsabilité église même il après. Baye ko sangana na ya Martin Fayulu. D'ailleurs, pour votre information, nazoya bisayo ki eza nango coup de pied na mupepe. Donc ekosimba nango te atana ndoto. Il faut va se réunir au moins 400 personnes en congrès. Na otu na bino awa. Baati lukwe boala ki na 13 sénateurs. Vrai ou faux? Abima na combien? 43 ou 43 te. C'est que ba député monsieur à FCC ba fotaka baati lukwe. Vous pensez aujourd'hui, Moutoloka fait nanga bochap. A Kolinga Tamomamba comme à président de la République du Congo attend un mois. Vous pensez que Robert Kolinga, pour preuve, Shadak va voter, il dépasse FIFA. Et quel est ce vrai Congolais, le lot? A Kolinga démarche à Martin Fayulu pour voir que son n'est pas Kabili. C'est que nous soyons en coucou et bimina poire. Il dépasse FIFA. Fachi au pouvoir FIFA. Et Koti Kala Kosale Maté. Bazo Betana un politicien. Tokolak Sabango politique Nangesa. Et ce qui est bizarre, Mikolo na lingi suko tanga ba kombo na bangote. Communicateur moko ya lamuka ya mbuma misumine. Peter Chanyasuki siena pla. Après avoir Koloba, Fachi destitué, qui va maintenant le remplacer Mounopeta. Kaka Peter Chani a dit moko na bosolo na politique et pas de konanga sango moko. Loba na yoba droit loba ba article. Après Kolongo la Fachi, Nanyakora. Oh, Batebele Basso Fachi Mabe, pour à travailler en coalition la Joseph K. Oh, coalition, c'est normal. Bango Basso qui majorité, Solona Lukuta Basso qui ma. Bissot aussi présidentiel. Si quand on travaille comment coalition, tout ça là. Mais Mukonzi Yamboka, Azalaki na programme na mais Fayulu. Mikolo na pese comme Nicodème. Akenda ko Luka Joseph Kabila na bu. Il dépasse FIFA. Nicodème akeko Luka Yesu na bu. Abi sungangai. Oh, masolo sebetama. Ndenge toyoka. Une fois le Kabili Basongi, Martin Fayulu a soit pris primati, le quoi premier ministre. Il dépasse FIFA. Yango lelo tozo yebisa batu nyonso. Martin ayeko kabola biso na monde. Ya nanga Charlie be ya lobi leki to vanda asuna ba matanga tena baninga. À cause de Martin Fayulu, un mauvais, un sorcier, un rancunier. Oh yo lelo Fayulu azo préféré malamu Kabila ke Fachi. Fayulu a marché. Kabila na ba soda na eba beta ye tro sa mundu ki a kote hôpital. Maman elle va marcher. Azo bal na lokola kote hôpital. Mais Bemba marché na ba na lobi merci à ta lacrymogène te. Le lo Fayulu a so finga ata souci à te. Est-ce que boso comprendre te que Namboka Oto na président te, mais nous avons un frère à nous. Félix Antoine Tshisekedi Chilo.
idepesi FIFA. Or lelo nalobaki yango tolinga Congo ata soki ozala na lamuka mais soki eloko malamu esalami na Congo loba d'accord. Bravo lelo na Mike Mukebai lelo batraité tribalisme bongo kifuata nani bongo musitu nani je basalaka fachi na Genève ezalaka banani wana eloba mate idepesi FIFA. Peuple congolais soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Toba Telaye. Ceux qui le lobo ni bon ni mamagambo na oloba. Le lo FCC. Asa la guerre contre Fachi pourquoi? Mais bango batu banomaye. Asa marionnette na bango. A placebo na bango. A patia na bango. Mais le lo sko ba na guerre contre Yepona. Ma comprendre que Fachi pour le Congo. Idepesi FIFA. Yaya na oye bisabino semaine toko salawa. Toko expliquer pièce contre pièce. Président nga utonya tango. Okosani malade. Balingi pe babi misayembo. Babite to cheke na nzo. Yaya ba cheke nzo tata malaria implice exacté. Papati tokoyoke lako. Ata malaria exacté. Yango kinyenga yango ya nini. Mwana mobali wera lobaki alelaka. Bedi kapeni basa kuna lela. Papa leta basa kuna balela. Batu musu basa kuna balela. Bongo yoso lela ni. Boyoka ke feka lela ki. Abimina soto na ekito. Kaka sobi mabandi mamoka taki na te. Bongo yoso lela ni. Idepesi FIFA. Yaya soutenons Fachi. Martin a la kisi batu vrai face na ye. Martin a ko préféré Kabila. Mais Fachi te. Yoka maloba ya Martin loba. Na kotika la kopé sa beki. Na mais c'est Tshisekedi te. Mais le Martin a vu beki a pe sango Joseph Kabila. Heureusement beki yango Yakobu kana. Beki Yakobu kana. Même Kabila bi moyena tambola nango ezate. Maloba Shadara lobi na kindu na ebisabino. Yaya mutapola kana bitumba nde mutaloba kalobaka tro. Soko moni basi bakabola ki batu. Omoni mutani ko kendete yebaka soki mako. Oyo zolo bisa Shadara eza échec élection présidentielle. Siko yo tunaye bako récupérer pouvoir ndenge ni yango nazo yebisa déjà justice mboka langa ba interpeller Ramazani Shadari oye papa utawa wapi botala bâtiment qui ko inauguré na Kindu. Pourquoi bangonyo sobake tonga côté wana batu ba profiter na coltan batu ba profiter na rébellion ya Rwanda et ça ba Rwandais na bande ko na biso ressortissant ya est. Depuis quelle année Shadari est là comme ministre? Même pas 10 ans. Mais botal est là comme même pas 10 ans. Le peuple congolais baye Emmanuel Ramazani Shadari. Même pas 10 ans. Nayebaka mon Vasakani. Nayebaka Obin combattant na limité. Nayebaka ye. Mais Shadari toyebaka ye. Toyebaka ya Lambert mais et ponga la che. On a oté la ke mafu. Toyebaka ye combattant ya ide. Mais Shadari toyebaka ye. Mais lelo ye wana. Yaya yebiso Gisela Matata pona fanda ki ya wera lobaki sono na babengi yote kondima présent Ozobanga pona yo mutozalaka premier ministre dika justice kobenga Matata pono ya yaka ole nani Yaya sende Tozana président Vani la sebale bokotika la koyoka mungongo na ye na sina lobana bino fachaza na libulu na mausolée na nsele oya zo travailler tenti sekedi wa mulumba Ochetembe
Bazo qui sa papa si on mona mutu. On mona caméra. Ba yebisaki na fie denges kende liba. Libanda. Weza likambu ya fa. Ya famille. Pesa solo binanga bien. Kende liba. Libanda. Ya sa tali facha bina kenda bi weza likambu ya fa. Ya famille. Akende na mutu kato akenda te. Makambo salama oyebi. Ya yabo kotuna ngu. Ngulu. Ngulu babona. Tata kufa na masasi te mwana kufa na masasi. Tata bakoka ete mwana bakoka ye. L'enfant fera mieux que son père. Tokosila na bango awa. Tokena bango likolo. Tobate la Congo. Aimons notre pays et soutenons Fachi. Lelo Fachi a sala accord officiel. Naba Kabili travaillons ensemble. Mais l'accord secret. Oyo Martin Fayou la salina c'est Naba Kabili pour déstabiliser le pays. Voilà. Il n'est pas si FIFA. Il n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Il n'est pas un politicien, c'est un débrouillard. Ayebi politique a obetate. Azokutanana mutayebi po politique. Yango merci. Naba communicateur a IDPS. Oyo na pia kabango merci à la plateau télévision dans l'émission. Merci Naba président Eric. Merci Naba président Gilles. Ba président José, ba Miyake, ba Teyo. Bakebano, bandeko nyonso tosana bango misala. Babeshole, ba président son. Ba président René, merci. Bana mibali wana babu. Babundi. Yango esika bozali. Botiaka bango na losambo. Sans formol. Puisque vérité bimina minoko na bango. Eche kaona lamu na lamuka. Eche kaona FCC. Tangelanga plateau yo mona papita malelo. Agoloba ni? Nini. Tangelanga plateau yo mona Serge Kadi malelo. Agoloba ni? Nini. Mais passé Gili Fangedi asalaki na biwanira. Na parola kito na parola kite. Babenginga lokola parlementaire de. IDPS FIFA. Fachi au pouvoir FIFA. Yaya tobunda poto so misala te. Tobunda poto bongisa Congo. Tobunda poto bongisa Congo. Potangu tobandaka lito balakaki biso musala. Mais mutu nyonso atindikaka mutuka amataka na kati ya mutuka. Yo batelaka kaki. Merci beaucoup. Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Bobetela nanu Pasteur Gili Maboko. Est-ce que na FCC bazana bato aboy? Na lamuka bazana bato aboy. Na banza air moko Moïse asolo batake babengela ngai abanda kolakisa biso poli. Likambo Pasteur auti koloba awa. Est-ce que Nzambe na Satana bayokana? Mutu azoloba lelo soi-disant président Eli. Zambala la raté. À côté église, pour bazaki ko sambe l'église, mon a président Félix. Pasteur inspiré na boanya lokola ya Salomon en pleine église. Est-ce que Nzambe va ko sakaye? Bon. Malumalu nanga bakosela kiyo yonde président. Mais si ko Nzambe alobi deva bana Nzambe. Pasteur alobi to bengi pasteur Eli. Aleka tobonde la konae atangaka kombo ya mutu te église de Koti qui peleke. C'est là où le monsieur pouvait se mettre debout. Aleka loba c'est lui le président et église mobimba pe bataleli Fachi yanga na fandika kaki lokola wa mulumba tango afande atali yankazo telemati allez Fachi salini atelemi koleki liboso alobi afuka mababonde la pona ye babondeli ti pasteur pe alalaka te alobi bamama tobondela mpona mokonzi ya mboka bapriere ebandi Nzambe oyo akobundisa président Eli makala moto na mutu na ye akufa azika awa tozoloba akima église alobi pasteur akotela Fachi. Est-ce que yo ndimi na 2011 Kabila na papa Tshisekedi bakutani na mama Marc babenge pa cardinal to bengi mokonzi ya mboka leka tobondela mpona ye Tshisekedi afanda tala mutu bisika devant Nzambe soko ozalaki Eli il fallait obima
abanga nzambi donc aza na ye mbeya sikoyo yo olingi kabila te mais ntango bakodestitue président nani akozonga réunion bauti kosala awa na GLM pour que tour ezala kaka moko ya élection ntango bakozongisa tambwe mwa bakozongisa Corneille nango akokotisa buzoba kaka oyo akotisaki bakobima lisusu majoritaire et Kabila wa okotisa candidature na ye koma élection à la Poutine. Est-ce que notre frère raisonne azana eloko moko na mutuna yango nzete alona ekauka nango amoni président qui na jungu balakisi etala nzete papa na alonaka epa mama aza kolambela président azwi nzete mosusu aloni nzete wana tozoloba ebandi kobimisa mbuma na yango mais ye amoni kaka président aloni ye pake nanga bakolona mais nzete wana esala nini ekauka donc na mabele boya kotosa ye IDPS viva plan machiavélique nyonso bazaki kosala na maye yango bozoyoka mini sommet ezosalema kala mingi te na est Kaguta Museveni Paul Kagame Joao Lourenço bao bazoloba Kagame akufi tokoyeba soki azala envie to aza yango soki akondima na sommet wana to akondima te IDPS viva parce que selon barimer aza na tiner wana eza maladie la mpola kaka oyo nani malumalu akufa nango guerre ezali entre mwasi na ye mpona kosuccéde ye Louise Mushikiwabo Kabarebe wana koyeba yango soki sommet wana esali soki aye te seki ya un problème ezali déjà parce que bandeko na biso baza kuna na Rwanda ambassade na biso eza près ya résidence na ye eza encerclé pas d'entrée pas de sortie il y a quelque chose qui ne va pas mais tokoyeba yango 2021, le président devient président de l'Union africaine. Nungu ezaki kosalema. Lelo konzambo kazo bemo moko. Olanda ki parade ya général Chiwewe. Parade ya général Lobby. Olanda ki parade ya général Chiwewe ya garde républicain a sali rappel na ba troupe. Les troupes ya ba garde républicain a pour 3 missions. Protéger le président de la République, protéger sa famille et ses amis. Mourir jusqu'à sacrifice suprême, lui donner les honneurs. Question, il y a tribalisme, la carte, il y a garde républicain à bout. Mais les Moura, au bazar à côté dans la résidence de Kabila, qui va interpeller l'inspection générale et la finance. Mais sur ordre du président Atozoloba, tout détachement à Moura, illégaux, auprès de particuliers, Bangonyo Sobasonge la caserne. Sur ordre du chef de l'État. IDPS viva. Bokomona yango, petit à petit, Bango Moko Babandi déjà pour changer le langage. Baport Nyon Sezalaki illégaux. Baport privé. Yé, aza étiquette. Mais 500 conteneurs, yango wana ba bloqué. Ba futi mbongo to ba futi te. Parce que ça va périssable. Ce que tu es tembe est poli. Ce qui est poli, parce que ça zu yango atumbi ya yango. Toutes les entreprises qui ont bénéficié de l'exonération, désormais, à bout, combien de milliards qui ont échappé à la République? Banque centrale, 52 comptes parallèles. Oyoki pasteur Guilla Zoeb Sabino, Ouera Lobaso qui va bien dire que la précédé. Inspecteur général, Abengina Mio Matata Fondo. Yo bandit déjà au de comité. Mais les Français, qui s'excuse fait quoi? Mais Otongi, l'université Mapon. Mais on peut expliquer Mongo Zakiwaki. Et beaucoup de personnes, même musique, Azokanisa qui est la constitution de la République, Magoki ko violé en haut. Mais il va répondre devant ces actes. La constitution dit ceci. Une fois que vous êtes élu président, nommé ministre, vous devez aller présenter vos biens. Le président Félix a présenté vos biens. Tu as un salaire.
bango na système basalaka ya lettre ke bainspecteurs généraux ya finance bakoki kokende kocontrôler bango te. Il y a eu beaucoup de bavis biloko na ye baenregistre yango te. Il va expliquer bayebi salaire na ye ntango akotaki na ndenge abimaki oyo azaki koye akoexplike enrichissement illicite wana euti wapi. Les gens vont pleurer. Baleli nanu te oyo ezali lokola bazosalisa bango baentraînement. Mais le moment ekoya moment ekoya ntango ozomona IGF azobeta contrôle na kati ya terrain, maximisation ya recette oyo na yo moko mwana mboka efo ozala fier. Budget président lobaki ekomata tozela tokoma na l'an 2021, vous allez comprendre. Si un orateur, il faut prendre la parole.